Salut, 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 bonjour, bonjour, bonsoir, ma grande famille de MK Mbelou TV officiel. Voilà, moi, votre humble servante, maman MK. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Avant de plonger dans notre contenu, je tiens à prendre un moment pour exprimer ma gratitude, ma famille, à chacun d'entre vous qui a récemment rejoint la famille en cliquant sur ces boutons s'abonner. Vous êtes la raison pour laquelle cette communauté grandit et prospère. En tout cas, un énorme merci à tous nos nouveaux abonnés. Ok, je tiens personnellement à vous accueillir chaleureusement dans la famille MK Mbelou TV officiel. Chaque abonné compte et nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Votre soutien signifie le monde pour nous. Et c'est grâce à vous que nous continuons à grandir. La famille eza likamuna esengo, likamuna elengi, na ebisaka bino ke tozalaka mpona kolobela ba artiste na biso ya mboka, c'est-à-dire nos artistes ba o basalaka fierté ya mboka na biso. Je pense que bozomona photo oyo bato bele boyebi ndeko mwasi oyo azana photo wana ndeko na biso l'artiste comédienne nga personnellement naebaki ye na Belle Vie télévision. Donc cela montre que bela formation pe éducation au azopesa en tout cas ezokende kitoko. La famille avant on a pesa bino na message on a yena mpona siana na ndeko papa obozo na engambedo bogar nzambe nangana na betela biso mwa lisolo mokie ya guerre arme de guerre ndeko filme na biso ezoleka na Belle Vie télévision soki na notali yango te kende na lombango kotala filme na biso arme de guerre tozomona filme wana ndenge eza na ba éducation na ba volet nyonso tozomona baye kotangisa biso na ba mama oyo baza na comportement lokola ya Marie-Hélène oyo baya na molimo ya kokabola soki mwana moko nzambe azopambola ye mosusu apambwami nanu te omoni oyo mosusu wana nanu apambwami te aza kaka motu pamba. Or que la Bible ezoloba na biso que nous sommes tous égaux. Nga pe na lingi Bible mingi ndeko moko akomela nga na fungana ma parenthèse jour wana na lobby na live que tout ce qui est révélé est condamné. Prophète moko ayokotuna nga na ba commentaire alobi mama apesa nga des versets bibliques. Mais na meki quand même copier ces explications parce que le roi Ézéchias tango nzambe ayebisaki eke akokufa ntango balusaki elongi na ye na mur asambelaki barevelaki eke akokufa me ntango balusi elongi asambeli nzambe liwa elongwaki kati ya roi Ézéchias me eza te ke bible nde ekoma ngo eza na verset biblique moko boye me lelo biso bandimi je crois que bandimi ebele tosalaka erreur wana ya koloba ke ekomami na Bible mais or que ekomami te eza eloko moko oyo roi Ézéchias et parce que na okota na makambo wana nyonso titoyana tolobela nanu lisolo na eli biso lelo la famille photo oyo bozomona na moni yango nzembo ezoyemba wana eza nzembo ya pasteur na biso Moïse Mbiye le réserve de l'Éternel nzembo ezoyemba nezoyemba ye oyo bolingo nanga ye oyo nalotaki yango na ndoto losambo efuti mpe ngai yo famille popopo moto bomoni pembeni ye mbuma losambo nanga ye losambo efuti mpe ngai ye nalingi bino ye pe nalingi ye mingi aza motuya mpo na ngai la famille ntango nayembi de ya nzembo oyo je crois ke bana famille libota bagangi oyo bazalaki nanu sous-informé badinashu bagangi bapesha lover bagangi bacook bagangi
Là, c'est juste pour féliciter notre artiste et comédienne Siana, une fille très belle, naturellement belle, la famille. Naturellement belle. C'est pas donné à tout le monde. Ambité, make-upité, filtreté, mais trop belle. Donc on a biso Siana aye ko présenter biso lelo na monde entier. Oyo losambo na ye ye tango nyonso. Lobi nango ata mama na biso Vero Manyanga lobi losambo ya une minute epesi biyano ya pake o. Losambo Siana ya 1 minute epesi biyano ya pake. Nzambe lelo apesi ye molongani. En tout cas, félicitations à toi ma chérie Siana. Ba félicitations yeba kelibala. Eza eloko ya kosakanela tende konanga nazo peso conseil pour na âge déjà naza yaya na âge déjà naza yaya naza na expérience toya kaka kokabola o tozalaka na yango mwa mukie o nga naza nango yango pe na kopesa pour balobaka na biso toujours qu'on donne que c'est qu'on a. Je ne peux pas te donner le miel si je n'ai que du lait. Donc du coup na kopesa yoka conseil kolanda biyoka yoka te. Na kopesa mon exemple moko mukie ya ndeko na biso chantre de l'Éternel, ma sœur Déborah Lukalu. Tango tomonaki ba publication ya mobali na ye soki azalaki mwasi o aza fragile, soki azalaki mwasi o asimamaki na Nzambe te, nde lelo libala na ye ekufa. Mais tozomona ye lelo baza toujours na papa Cédric, baza toujours ensemble. Pourquoi? Nous savons que na libala to na ba relation nyonso to ba problème ezangaka te. Quitte à nous o toza na kati ya relation toyeba ndenge nini ya ko gérer makambo na biso. Lelo o tozomona ba relation belé ezosuka na nzela ba divorce ekomi ebele oyo na temps ya ba mama na biso. La famille, je m'excuse de dire nazolo bateke ma maman na biso bazala bazoba. Non, j'ai beaucoup de respect pour nos mères, j'ai beaucoup de respect pour na bakoko na biso, mais excusez-moi, tozotala soki na bito tala 30 ans passé ba mama na biso ba koko na biso basalaka ba étude oyo biso lelo bana 21e siècle bana Android to salate. Mais nos parents prenaient soin de leur famille comme pas possible. Elle savait même ba maman et ba papa ils savaient comment prendre soin de leur famille. Bazala kiwana omona bazana ngo mukie mais bakoyeba comment gérer. Mais lelo oyo c'est ce que moi je ne comprends pas avec ba intelligence nyonso o tozanango, mais mabala na biso ezo umelate. Mabala ezo umelate pourquoi? Parce que Dia montra mutu nyonso to ayebi komi kitisa kati na biso eza susute tous les deux partenaires o aza likolo o nga naza licencié o nga naza gradué o nga naza docteur o nga naza boy. Donc vous voyez que biso moko toye ko bebisa o ezali ne loko nini o ezaki na kati ya relation po eumela Siana nanga na linga ko mingi ma chérie, surtout nde bozo jouer na tegra nga na olinga pena Davina mamulela nga yo mwa mbata penza Siana Davina mamulela nga pena vrai mbata na mbebo wana ya mukie wana ozaka nango bongo totala bino soki o bozo sala wana na kati ya film guerre arme de guerre eza malamu to eza mabe. Voilà la famille. Conseil o nazo pesa eza kaka pona Siana te, nazo pesa pona bandeko nyonso o baza na relation. Ndeko nyonso oza na relation yeba comment garder relation na yo. Vous savez, dans une relation soki boutier déjà troisième personne et bonga troisième personne wana eza Nzambe. Pour Nzambe aoke beta li solo o betele pa mutu te. Je te jure, moi je t'assure. Na relation nyonso troisième personne faut ezala Nzambe. Soki troisième personne eza mutu mususu, ma chérie, mon frère, yeba ke relation na yo komi likolo ya mbutu. Parce que mutu nyonso tute oyo obetela lisolo alingi yo. Mutu nyonso tute o aosekiso alingi yo. Luvunu kinia o mama nanga lobaka.
Moutounio surtout te oiseau y a devant toi pour te dire que non, tu vois, ceci, c'est là, nanani, nanana. Ne pense pas que Moutounio sur toi na lingio. Alors toi, il faut être sage. Nanzoloba sur le plan aux à la papa, to aux à la maman. Du coup, tu dois être sage. Yakoyeba comment gérer ma situation, moussous. Et ça, ma situation, surtout, tu dois le ramener et pas battre. Donc, na sepele makasi na omona ba posture oyo na bino belle vie musala kitoko be bravo bravo la patrona belle vie Kondi la patrona ba bravo na yo ma chérie donc ezomona na ke encadrement vraiment eza kitoko parce que souci ya maman nyonso tout ata biso nde to boti bana basi boye souci na ngeza na zotangisa mwana ngai lobi penzamba pambola ye asunga ye akende asala foyer na ye azala heureuse pour ngape nazala na oyeba ke retraite na nga e ozala assuré pour soki lelo na sungi bana na ngai na eloko moko boye na tangisi bango bien na talisi bango na lakisi bango nzela nzambe lobi bana nga bakutata bana te bakozwa relève na ngai soki nga naza susu na makasi ya kosala te ezomona na tomoni ndeko na biso Siana aza ko émerger na groupe Belle Vie Télévision mais a jouera peu ba côté mususu mais lelo oyo losambo efuti ye ndakisa kubomba te toyeli biso lelo molongani ya ndeko na biso Siana yo oyo otaka deja Siana misu yebake akomi deja engagé ozalaki na retard obandaki ko umisa olobaki te na ziananu na tananu ndenge nini tala papa na biso abwaki ndobo esi akangi ndobo na ye en tout cas biso toza na mingi ya koloba te toza penza na mingi ya koloba te ma grande famille de MK Mbelu TV officiel tozotiela biso mwa atmosphère oyo ya nzembo oyo ya kitoko nzembo oyo ya kitoko tolanda yango nanu mwa mokie pona kosepela po sans oyo eza na kati ya video oyo mwenga na tia yango eza te pona ba copyright copy strike na lingi na nga te MK a subir oyo B52 a subisaki baloba yango bongo ma Queen Sarah français koboma biso nzambe na ngai nalingi te natia somo wawa baya kopesa nga copy strike awawa ndenge bapesa ye na B52 donc voilà ma grande famille nazotiela bino ndongi yembo moko ya kitoko emema biso po oyo eza message ya esengo eza penza message ya esengo félicitations famille bota toujours focus na ba film na biso tozala focus na ba film parce que yango nde objectif na biso totala ba film na biso to partager yango to commenter kaka ndenge tosala yango tosala yango bien kande mama lobaki focus silence travail. Suivant la chanson, si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas, sentez-vous à l'aise, abonnez-vous, aimez, commentez, partagez et aussi la biso plaisir yamakasi. Nzamba pambola biso tokutani nambala sima. Suivant cette belle mélodie, suivant cette belle mélodie, la grande famille. Je vous aime de tout cœur. Maman MK est là pour vous. MK Mbelu TV officiel, votre chaîne d'excellence. Bisous Gouna. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Évidemment, je suis jaloux. Bébé, tu es le mien. Tu es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé, tu es le mien. Tu es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Je sais toujours pas à quoi tu t'attends. Les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Enlève-moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit. Sois pas naïve, non méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde. En commençant par sexe opposé. Si c'est dit, méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde, c'est que mon tour finira par arriver. Oui, je fais du sale et je ne sais combien de femmes. Et si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux.
Si je t'aime, je suis jaloux. Évidemment, je suis jaloux. Bébé, tu es le mien. Tu es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé, tu es le mien. Tu es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Je sais toujours pas à quoi tu t'attends. Les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Enlève-moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit. Sois pas naïve, non méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde. En commençant par sexe opposé. Si je t'ai dit méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde, c'est que mon tour finira par arriver. Oui, je fais du sale et je ne sais combien de femmes. Et si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Évidemment, je suis jaloux. Bébé, tu es le mien. Tu es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé, tu